Et moi c'est son abali na te gloire mutu so ko so na eh fal baro dagete baro te côté lokwa likabu batini photo na pas mutu tsi mutamona pas biboyela ngai siko mo kana mabena ngamba finganga e passe mutu baki batini nga photo gloire mutaka pona rode gloria Congo Température TV. Betanga histoire nyonso pene na mona. Dieu merci les qui a Mike Kalamba Cédric aya na ndaku nanga aba gloria Mike ko makambo t'arrêter s'il te plaît. Les qui a Mike Kalamba comme on Cédric aya na ndaku nanga grâce témoin koufité comment ça s'appelle centimètre à koufité tourner le cambo. Senti ebissé so bon pexa globo pexa pe mto finga gloria. Mta ebissé senti. Congo Température TV. C'est gloire, vous avez pour maloba on a ça koseli muninga makambo ke longola zemi. Pour nika kosela kai, il y a plein de filles ben bon avenue on a ba solo na Mike. Pour na koseli kai. Bana poto ba kosati. Congo Température TV. Na limbiso ngana ko kate. Penen c'est une bonne femme. En plus moi on a poto à solo. So moi on poto à solo penen banga kansa Mike kala. Na ba poto ngana monto nto peniel. Amta malam. Congo Température TV. Moi c'est kaso moi ça côté mobile nandako mais le rappeler la salle besoin vierge bo de vierge bo tise bana bo sele mabongo timo kile kufa na côté la chemin Mike Kalamba Congo Température TV. quand je nanga je fréquentais les bambino je fréquentais Molé je fréquentais Masamba na kei fascine chitot nanga ce qu'on a qui bonne famille na rosa bi sans peniel. Mais ça kimbanda on a pas ça mobile. Parce que ok bamanda te o sol sa muto benga mutu mananeni ngaso bi magana mobile na ngana bi mobile na no solution te so bi magana uli mushona so mama Rita te. Congo Température TV. Kolongo la zemi ya moto atanga mi grand frère lokuta pe azape frère en Christ azape pasteur eza le sumu moko avec mon grand frère. Ce que ça so eza le sumu moko frère penel ko sema kampalo banini. Ya ko sala moninga zuwa lamba kate bonso dans ce qui zuwa ki bombanda penel ayeba te penel découvrir d'être tanga de leba makamwa da nyonso. Yo na sa bango na sa bino na ma frère Mike na makambo loba. Congo Température TV. Si on t'a libéré au soir à gloire, ça va pour bien arrêter sitoche. Bon, c'est problème, c'est sitoche. Le on a basé bakonanda ko lomi ba sitoche. Majorité basé bakonimi ba sitoche. Et te bana ba moi je suis non, te bana ba conduire ba sitoche. Basé bakonimi ba sitoche. Oh, oui bien oté. Tanya moi ça mo konzi Afrique obi ka papa na ki milliardaire. Congo Température TV. Pourtant, le babo finga ngai. Ailleurs le baba français belé belé le kuta chez mon grand frère chéri non nga mobile obi manango aux grand frère aux avier. Sauf pour aux avier te aux combo normal. Congo Température TV. Nga grand sœur y a fait na benga en États-Unis hein. Fini. Yvette Kalombo. Soko bo finga na papa biso te pona bisa makamla bango nyonso. Nyonso na information ça le roi mutapesi nga vina yo. Chingasco dit merci chez des amis au tokola dans le monde à militer. Pour passer cette information on a pas d'abord on a revendre boy makam sati mais tous aller ensemble. Yes ko bato ba ville bato ba diamba za mutumo bo un peu de whisky mutumo bo rodenga une belle femme ba rodagede. Congo Température TV. C'est partenaire. Pasteur ba zo basi na so ba kata bango après car ne touchez pas. Mais gloire, mais lobi kena côté là qui est. Na kote leka sina meminga mbopoto mo mbaba fingi ngaiti bana poto bolimbisa na bino ngaiti na sokotela mutamasumu bo ngana ke benge mosala nzambe so no video no mona ke bien te on côté là que limbisa ngai na mona ki ngo bien te ngabula ke mso bapota lokuta mso apakoli ba tomate mais ba bisine za ya solo pena ata yo moko vraiment frère c'est ma 5 mois pas ça zé mes arana 0 mois tes arana 4 mois tes arana 5 mois tsoke bo te so bien Congo Température TV. Nabibo hein. Mike Kalamba ya za paya lokola fali pupa. Là tu fali kuta osa makambo wana. Tu as prié makambo Kofi Alobarabi, so ba petron ba okende kuna ngabe fona ko. Makambo là msu fala osa ngote. Papa a respect ya mami. Kacha mwasi msu na katanda ko vanda kane o chanteuse na ngai. Je pense que tu verras bo to benga gege bo faire rambo faux vieux. Akose loko anate. Mais comment qu'on faire souffrir moi là tout ça niveau c'est le ma campagne na lobby. Congo Température TV. Pour un respect. Bon, attends. Et nous, ça a 25 ans. Moi, je suis Mike Point. Peniel. Ce qui Peniel, pardon. Excusez-moi, il est sur l'angle. Peniel a 25 ans. Alors, je suis Mike.
yo yebso ya na ngam na bimisa vérité ba bande côté ne na bimisa ka Karine za rande koya Myriam te ngam na bimisa ka ngo na bi azara olokuta ya na vérité bi Myriam ba bande côté to na bimisa ki mai kalamba bandima te ngabo za bande côté yo za fi vite ba roda ka yo bo kangama bo pa ba biso bana kalembele vérité ko bi mi après une année tant le baram suba ken baba glo la ngalo kuté makambo ndeni so bende on a sans diffamer kaka ba bande côté mon natie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Ya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Flat Hotel Rosette 1, Rosette 1, Rosette 2. Bana poto, bana mokili mobimba. Vacancière. Ah, tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona. Yoso sakana na mikili. Okuta na ngwawa. Donc place Rosette 1, place Rosette 2. Ezali bongo synonyme ya Paris to Bruxelles to États-Unis. Ah, oyeka na bilamba to valise na yo. Nyoso okuta na ngwa. Groupe électrogène industriel local à l'entreprise ya minene. Bana poto tuka a kozala desite. Contactez biso na numéro oyo pona ba réservation na bino nyoso. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona ba réalisation na ezalate. Flat Hotel Rosette 1, Rosette 1, Rosette 2. Ken Piana. Gloria Olangi paye Maglo Glo apitoni to pesa mbote. Bonjour Gloria Olangi. Bonjour. Tamwe. Tona matin on se kabende. Tena seki obuna ko sekate ya artiste baza ba comedian. Tona monde comique marqué dans matanga mais ba ba succès basé belé. To ba no mali Gloria na zo chance okuta no te banda ndiko na so shikopolo akenda na bité sango na matoi na oyamba ngo ndeni. Et ça n'a pas passé, koka trop jeune trop jeune il était parce qu'il n'est plus en vie. Ah, je n'ai pas comprendre. Tu es 80, maman est 80. Tu es 80 na bateau basali ba. Ah, 80, tu as confirmé à 80 maman na lobaki. Tu as 80 à nos 40 ans. 40 ans toi qui es trop jeune. Je ne pense pas que à ce que ba rêve na. Ba rêve à mutazari na msusu ya bagi fana somba lo pangu na za l'artiste amnene ba malgré succès na Christian na msusu pour le zaki msusu ba million te. Parce que tout le monde a un ça des succès ma kufi mobola. Lui-même n'a pas n'entendait que pour la tikita 4 lo pan on a succès à ça là je pense pas. Ça fait vraiment mal comme on a dit on a été on a aucun on a benga Vincent Chiluzi abi c'est vrai après on a benga quelqu'un abi Olange c'est bon azama solo qui a kufi to tikotike ko na morgue il y a 50 heures. J'ai confirmé peine moyen de mon artiste ba j'ai compris que pour lui ne plus en vie moni moneza ko patana au likolo ils ont donné ça à morgue à 51 heures. En tout cas merci Gloria Olangi mais Gloria Olangi na rotala boye biso na kata communauté na biso makambo ezanga kate tozole lande ko na biso star na biso mboka vraiment mais tokuta na makambo belé bendenga li sécurité bande ko musuba comédien entre bango ba bras de fer bande ko diaspora bazo attaquer pe bato koto bato musu koto bazo minimiser ba code ou tarabon libanda Gloria Olangi na habité ba biloko na bani to suka na wapi. Ça fait vraiment mal hein moni bata poto pe mo basala biso mabe tuzara ba monzante le roi na zabonga mutuma bengalo be gloire tellement comme ngabité na zo subi lo bata poto na ebité na zo ka ona ebi pourquoi muto ko tinelo bodi ak au sein na émission même polo na lati et ça va polo na tinga na on fait goûter mascotte mais je pense qu'il y a faut mettre des ngam na beti solo ti ko beti la ken sauter ngam ça polo mo bata poto mususu bola tabo na ti pantalon ya Sylvie Mbembe pas na tina makolo boy eza Chanel boy Sylvie Mbembe ça qui na eza mimi tu vois un peu moment ngam na beti solo moment mususu boy atinde le lokaté mais libre atali mo tongo tinde mo combien abete ba tout j'aime plus parce que to finga ma trop tout ça ba mondia bata passe vite nani pakalowi lelo oui to condamné parce que azam te mentionne qui est là on doit bien na téléphone na finga qui batanzania bika na ba $20 na mbo finga so $20 est important mais $20 wana na rose na ngo taxer soit à 3 heures du temps so na $5 oui 10 000 3 heures du temps tu vois un peu mais batapote il y a non sauté parce que de jongo ndo finga ngate il y a du José Moulumba le cœur de Béni Barcelone en finga to mo batumso atinde là $1 na été
mais ndenga ofingo tambo ondima on dirait abtinde ko ba million. Tu vois un peu, tu comprends pas tout, tous en famille, pas qu'elle marié, père deux enfants. Tu vois finga en répliquer. Tu vois ma belle toi ma tu pas bandara ma belle, ba mon ma belle s'arrêter affaire kinga 4. C'est là où les bas blessent. Oui, bah inviter biso nyonso. Mais pour le finga so Julien, c'est toi finga ka ba comédien. Comment makindeko bina nde on na morgue. Bah ça ba comédien. Je pense que jour peut moi si pour toi maman Olivier ko tikabilo ko bi ka alelete. A comment ko adorer maman Olivier. Solo. Que na kosi. Maman, pardon. Noëlla Madinga bina fort. Yekutu ndapesa pena ba pas ya dance pena. Mutapesa ba comédien motivation pena ba banda bina waneza Noëlla Madinga. Pardon. Au moins que je disais quoi comme maman merci bana batkele borfela bosani ke bana batkabi je suis mère je suis maman na bango comme batsa borfela de père et de mère bosati habité nga maman na za bomoyi maman merci asengi lopangu ya bana na ye abosani ke bana polo musu baza maman biloko tinda ke le 26 tozwaki bibo zo ke le 26 ba fingi biso borole à poison borozu biloko à poison attends maman wana so abominga ozwani moi je ngana basa mo livini ba $500 mbonga mike $500 maman Olivier me sofutelinga ndako mutu afutaka ndako $100 obika afuta ndako $5 on va déployer biba mbongo za mbongo na biso moka mutu kino somo ba congolais mais siko bina mutu musu na vina ko na 1 million na ndako mako kabilo ta $100 te to mona ba boss musu ba kempe to ke matolo bofi ana mbongo na Fatima biso $20 mais ana kapasi na ko ta musu ba $3000 parce que maman na bengi 700 personnes 500 bata machine multiplier arrêtez lo langi za raison na sens que omoni bandeko na biso ba comédien bangindisi ba producteur ebele bosalisa bango ba film ya ndenge na ndenge mais matanga maman Olive matanga ndeko na biso pululu awa to moni ata producteur moko ta s'engager que non nazwi makambo en charge to mona jamais pièce mo boye ke ba comédien ba saleli ka maman Olive mais maman Olive atali pena que non matango yo quand même ndeko o pe sepeli sa peuple congolais amona solution zo maté ya kunda ndeko pululu maman pululu pas qui invité mardi après tant nga kufa moli ya poussa ngo pona jeudi après ça j'ai dit pourquoi parce que abini ni que essaye mutu na invité ka lecteur pour ngo jeudi maman na bande na prière peut-être bande na prière biso nyonso to bandi prière alors bipa makambu ya beni. Tu vois un peu, tu belle bazalelo ya poto ba mama benité. Mais biso finga makaba ta passe. Obi comme Olivier le même beni. Oui. Akanisi bande ko na biso ya beni. So na kosa, bo luka image après 18 ans. Alors ba mama beni trop maman, t'inquiète. Moi je parle pas de Kabila, je parle de maman Olive. Chante de voir maman Olive. Obi combien de bato famille na ba na mbongo ba Kabila nga mbongo jour wana te. Bato famille na nga moko. Merci Gloire Togo Zota Moula été battu sur Baby et Tana vraiment biso to ba africain mo respect faisal la. Oh, na na hôpital etani. Ken piana. Oui, eta nini? Eta ma ben. Tu as occasion opesa occasion pa ba démon msu ba za couloir. Azan eta ya mabeti azan normal. Valdi, ozando kité tika ko prononcer ba langage bato mabe ba ko prononcer. C'est les français. Non. Ce qui mutu, net biso ayi miti ne ba na ki Congo mo so ayi miti. Asa likolo. Besoin na ngote. Toi na besoin na ngote. Est-ce bato atemi, baza besoin ba makambo wana. Baza besoin ka makambo. Non, na ngai. Na bika bato. Na sala ko biso ba 2 heures de tabo 30 minutes. La gloire langue toi maman matanga mais to moni sur le bopeli sisu moto ndenge on a so tabita nzombo vraiment gloria mambo ko betango karaté pourtant na lo babo finga ngai aya ko baba français belé le kuta c'est mon grand frère chéri non nga mobali obimana ngo za grand frère to za vie so pour to za vie te za combo normal pour un respect mobali attends et ni ça na 25 ans moi benga Mike point Peniel. Ce qui Peniel, pardon, excusez-moi, il n'est sur l'angle ça. Peniel a 25 ans. Alors ben Mike. Yo so ya na ngam na bimisa vérité ba bande côté. Ne na bimisa ka Karina za rande koya Myriam te ngam na bimisa ka ngo. Na bi azara olo kuta ya na vérité bi Myriam ba bande côté. To na bimisa ka Mike Kalamba bandima te ngabo za bande côté. Yo za fait vite ba roda ka yo bo kangama ba lo pa ba biso bana kalembelembe. Vérité ko bi après une année. Tant le balam suba ken baba gloire la ngalo kuté makambo ndeni so bende on a sans diffamer kaka baba ndé côté nga grande sœur ya fait na benga en États-Unis hein fini Yvette Kalombo soko bo finga na papa biso te pona bisa makamla bango nyonso na information oyo eza lokwa mutapesi nga vie na yo
Shingasco Dieu merci, j'ai des amis autour dans le monde à militer. Pour passer cette information, on a d'abord on a revendu dans site, mais tous allons ensemble. Yes, ko bato ba ville, bato ba diamba, za mutumo bo un peu de whisky, mutumo bo rodenga, une belle femme ba rodagede. Et moi c'est son bali na te gloire mutumo so ko na eh. Femme ba rodagede ba côté côté, lo ka likabu batini photo na pas mutu tsi mutamona pas boyela ngai. Parce que moi quand ma bena ba finga nga, e passe mutu ba ki batini nga photo gloire mutaka pona rodé gloria. Sinon tali belo so gloire ça pour ba benga ka sitoche. Bon ça problème ba sitoche le ba ko ba ta ba kon le mo na ba sa ba konanda ko lo mi ba sitoche. Majorité basa bakonomi baba sitoche. Ete bana ba moi je suis non te bana ba continuer baba sitoche. Basa bakonomi baba sitoche. Oh, oui bien ote. Tanya mwana sa mukonzi ya Afrique obi ka papa na zaki milliardaire. Quand la sitoche nanga je fréquentais les bambino, je fréquentais Molé, je fréquentais Masamba na kei fascine sitoche nanga. Parce qu'on a qui bonne famille na rosa bi sans epeniel. Mais ça kimbanda, on passe mobile. Parce que OK ba manate o solisa muto benga mutu mananeni. Ngaso bi magana mobile na ngana bi mobile na no solution te. So bi magana uli mushona so mama ritate. C'est gloire, vous appelez pour maloba onde on a ça koseli muninga makambu ke longo la zemi. Pour nika kosela kai, il y a plein de filles à bana bona venue na ba solo na Mike. Pour na koseli kai. Bana poto ba kosati. Ba vene poto ba kosaka. Ngano to ke poto kosa mutu ke ken piana. Ken na western su kanti lombon ko da lokuta. Mais moi na poto so senye monga bina na ngote. Moi na poto kosa te. En plus ça na ba date. Na ki chasse on la zemi non ma bête pas ma jeune fille. Tom sum dans nos libende. Mon grand frère chéri. Il y a moto atangami grand frère à lokuta pe azape frère en Christ, azape pasteur, ils ont les sous moko. Avec mon grand frère. Ce que ça ils ont le sous moko. Mon grand frère, penel au kosema kampalo banini. Ya ya ko sala moninga zuwa lamba kate, bonso dans ce qui zoua qui bombanda penel da yeba, teto penel da découvrir d'être tanga de leba makamwa da nyonso. Yona esa ba on a esa bino na ma frère Mike na makambolo ba. C'est comme de simambo penel. Kasi pendant que nga babesanga histoire nga mo fama penel babetanga histoire nyonso penel na mona. Dieu merci le qui a Mike Kalamba Cédric aya na ndaku nanga aba gloire Mike ko makambo ta arrêter s'il te plaît. Le qui a Mike Kalamba comme Cédric aya na ndaku nanga grâce témoin ku fité comment ça s'appelle centimètre à trouver de tunnel cambo centimètre ebissé so bo peksa globe peksa pe mto finga gloria mto ebissé centi. Mais maman pende on so peigner na salle bi que ça peut tomber sous bien tes préférés bi sera na télévision. Bi kam temanga na kokate 2013 obimina na 2013 soki 15 obimina leki nanga mwasi na ndaka ba parrain na biso. Ma petite sœur na plimbisio obimina ba femme mariée. Olonga ba femme mariée no bimana batonga na bo 25 ngamba na ndako na komba Joël. Na limbisio ngana kokate. Penen c'est une bonne femme. En plus moi na poto solo. So moi na poto solo penen banga kansa mai kala. Na ba poto na monto nzota penel. Amta malam. C'est une autre benza et puis longi moi te kami konga. So ko bi penel bien te. Tala ba suka kangi. Non eba mukonga moi ça pas vraiment. Ngaso na ba na mukonga boye ba te wana gloria. So ken pena otama ba te wana ken piana. So pesi mukonga ba te wana ken piana. Ba to ba bi penel okosa. Mike a qui porté plainte. Ce qui a le coup a qui porté plainte. Mais le on peut gloire payer pas ko le bako kuni ba balé ça c'est la femme femme on peut gérant. On a dit va ba finga penel nyoso mabela mbakata be loko te. Il penel aloba marambo te. Aloba ko cravate pas mamu lopo. Ai faut atanga nzambe na. On pas qui pas marambo te ce que bien on bali na répondre. Kalombo wana ifeti venir zo finga penel na komba nani. Ponga na za mobile na nga mobile na balanga. Na za pena mabenga balakati. Na za pena mabe. Mais tangu mosaka ndiko finga ngati comme mobile na benga mosaka biso ko finga glow ya longo na kombo nanga. Mosaka bina personne respect pour mota balaka na yeba kaye. Moi je suis comme différent. Mutabotu nga ce qu'on a botaka na mobile ngote. To kena na réseau to na coutumier pamba. Ce que yo na bokina tina civil. Ce que moi loko moi les ko finga mamba no sani. Obani arrêtez. On a mama ba nanga. To sika otindaka tindika tia kala ya wenge Mike azo tinda. Asa luka yo belote. Ce qui prévane mi so ça na Vincent. Asa comprendre. Qui pena mi si vérité. Ba planifier nyonso ba loko ngaloba. Alba ba montage. So za lokuta nzamba likolo asambela abenga ki avocat. Le roi benga nzamba na avocat. As américain à les États-Unis à fond d'appel. Mais qui kunde ba pour qui passe ba tumse zo babi normalement de goso akomi ba ko kangae. Ya mundela congolais te obeti moi fatigué. Omoni ndeza ba kangela ko bimana femme mari bi ko kangela ngo. Ko penel ndima ba mona ni penel tu es une bonne femme hein. Ma petite sœur. Parce que les qui nanga musika penel soit na 25 ans on a 7 ans. Donc à côté ce que y a 6 ans pardon. Yo ça moi si côté ce que y a on a biso vraiment Mike Kalamba na mamonyo soyo qui opesi vraiment faute makasi. C'est faute. Nga na côté la ka na côté la moi c'est ka soke moi ça côté mobile na ndako. Mais le penel la salle abazo est vierge. Bo de vierge bo tu sais bana bo sele mama bongo. Timo kile kufa na côté la chemin Mike Kalamba.
On touche pas mais ouais ne baloba. Mais ouais on nini ngape na zame. Moto na nzambe. Ngape na zame ouais. Bokoma ko batama na même langage. Boso batama pourquoi? Partenaire d'église na biso, partenaire na servante. Akena ko samela na kena ko sunga nzambe na mbongo na ngai na soka mukien. Ya musalo apasa sa moi. Na sa partenaire. C'était bazo basi na so ba kata kata bango après car ne touchez pas. Mais Gloria, mais lobi kena côté la qui est. Na côté le kasi na memi ngambo poto mo mbaba fingi ngaiti. Bana poto bo limbisa na bino ngaiti. Na so côté la mutamasumu bo ngana ke benge mosala nzambe. Sur le vidéo, on a bien été. On continue de te sangai, na mona ki ango bien te, nga bulaki amso ba pota lokuta, amso apakoli ba tomate, mais ba bisi neza ya solo pena. Ata yo moko vraiment frère. C'est ma 5 mois, pas ça zeme zarana 0 mois te zarana 4 mois te zarana 5 mois tsoke bo, te so bien. Moi so na zeme, pas ça zeme pendant 5 mois, pour moi na 5 mois botamara. Moi na 6 mois botamara, 7 mois botamara. Moi na 1 mois botamara, te moi na zeme zarana ni zeme longwaki, mais 5 mois ko rota pe moi te na couveuse na poto. Suko beta mwasi beta suko mwasi na zema 5 mondi ko beta mwasi ata yo moko apo bengi nzamba avocat nzamba so za avocat solo manifeste toi ko singela ka musala nzambe be mabete Gloria ko ba nzamba limbisa mais aye ba ko sala repentance parce que David aloba abi na mo loko pesa nzambe te abi or argent eza nzambe wana David aloba papa monika masumu osala na ki roi na yako bela nzambe Congo mamonika nzambe na sali mabeti kaka na baluka mabela singa ko pardon c'est frère Mike amikitisa aleki David a Bible te aleki David a Bible te David l'homme c'est l'homme mon cœur dans nzambe ça c'est ma bec akebi tout matin moi ça soda na liboso moi ça soda na ma 50 ans mais pardon ancien testament Moïse va dans nouveau testament temps de grâce à sa repentance 50 ans mais pardon. Merci sœur Gloria Olangi de l'Éternel. Na Bible Mike Alamba yaza paya lokola fali pupa. Là tu fali kuta kosa makambo wana. Tu as prié makambo ko fia lobarabi so ba petron ba okende kuna ngabe fona ko. Makambo là msu fala sango te. Papa a respect ya mami. Kacha mwasi msuna katanda ko vanda kane o chanteuse na ngai. Je pense que ta vera mbo to benga gege. Bo vera mbo faux vieux. Akose loko anate. Mais comment qu'on faire souffrir moi là tout ça niveau c'est le ma campagne la lobby. Non, faut être méchant. Faut être méchant. Que là la tina bande connaît propre. En tout cas, ya passe. Non, non, tu connais la limbisi là lina leki ya mwasi na yo. Alimbisi yo. Et Gloria te. Gloria Olangi ce conseil go sala ko pesa ndiko na so Peniel go sala ni. Peniel sois forte. Je sais que tu es encore trop jeune, une petite fille, bazo comme mineure. Baza kyo vierge ba des versions nzamba solo grâce aux mobile moroboy a panso pinzolé a miso mo rabi alongola raso nzamba lola na wika na linga ko mingi oyebi mpena linga ko mingi oyebi yo mo sikoza like na linga ko makasi na defenda ka makasi na le $1 na yo papa na mona ke oza walo kwanga obomba ka lokuta te obimisa ngo toi j'aime cette fille là vraiment na linga ke parce que abimisa makambo e bomba mi conseil go pesa kotende kona ope ya mobali Mike Alamba conseil on pesa na ba des conseils se repenti à ça lokola David à 50 ans pardon mais maboko na lokoza makila atonga ka temple te conseil on pesa pe ba kombo bande comme c'est tangami na kati kuna ba ça makango soki ya soni za ba manda Peniel ba se ka Peniel libango ezin tia kuyonde ko se ka tibiso pimaka likolo muto déjà o azaka dem tamasum muto déjà o ya bindi balala libanda ata abali Marie Madala aola ka libanda non le bilana pe batanga batebele kasi na bato ba mona Peniel eloko te na bato ba mona ba sentu ba on ba kolamba ko le ka Peniel bon soka de mo bala ngona dernier ka di soki libora toute la pilipili ezaka libora toute la pilipili voilà. Merci Gloria Olangi ken piana na moni be ba sana ba camarade ya kitambo po awa ngambu na memaki ezaka akeno Olangi ngambu na memaki ezaka akeno ken piana ozokosa bana kitambo batika lo dépenser ata 10 francs te ya ko louer Velodrome na habite bana kitambo mususu soki par complet monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs.
congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe asika yaya tobina Congo température eye na mopepe asiba Flat Hotel Rosette 1, Flat Hotel Rosette 1, Rosette 2. Bana poto bana mokili mobimba vacancière awa tozali bongo na place Rosette 1 Rosette 2 bino mozali komona nyonso ozalaka nango na mikili okokutana nango awa. Donc place Rosette 1 place Rosette 2 ezali bongo synonyme ya Paris to pe Bruxelles to États-Unis. Awa oyekaka na bilamba to valise na yo nyonso okokutana nango awa. Groupe électrogène industriel lokola na baentreprise ya minene bana poto tuka awa kozala desite. Contactez biso na numéro oyo pona ba réservation na bino nyonso. Awa tozali bongo na place Rosette 1 Rosette 2 bino mozali komona ba réalisation ono ezalate Flat Hotel Rosette 1, Flat Hotel Rosette 1, Rosette 2.